ye pas fingaka nde bango pe ba fingaka donc muto a parfait na bato nyonso azate de Gloria finga de Karim Mokonzi pas finga je m'en bercer fali matang Kamo Lopez na dadi kambala erreur wana nde na moniongo toke wapi to bando kabola lelo toke ya dadi lobi toke ya Kamo parce que ya Kamo photo zala parce que aza comme concert na biso direct elle est de la presse donc photo zala wana skoto yebate toko kende ya dadi na morgue Kamo Lopez suna kenae. Ok, tout le monde qui lobby avant de ça, tout le monde qui ma page de Souleymane a confirmé que quelqu'un puis en a ok. Dans mon on a réseau sociaux ba journaliste et belé glo là il comme le cas fali pour pas dé minito parce que batte belé bazangi mambo ça merci Gloria pour passer mon vraiment boulot passer mon travail qui na zemi moi je le confirme je dis et je le confirme na confirmant ngo kazai na zemi nga vanisa na confirme muto ne siko contredire ngati pour ba tenir son bazala na été bakuta na te bazala loin na ba musika moi j'étais avec elle était réellement enceinte. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote kopo la nango, zote kopi mabakusu, zote kozonga ma belle, loko pamba. Bonjour chers internautes, donc dès qu'on a le toza na CNN News donc toza wana donc pour nous couper sabino ba info ezoleka na Congo ba actualité news ezoleka na Congo en fait toza lelo na histoire moko zo sala base makasi zo ningisa Congo mobimba en fait histoire ya chroniqueuse moko ba benga na kombo ya Gloria Olangi oyo lelo azalaki na zemineng zemetko e moi aperdaki moi na ye en fait ba balobi ke non Gloria Olangi abomi moi na ye ayeko bimisa photo ya famille mususu ya mwana batu o lelo ba famille wana komi ko réclamer que mwana na bango Gloria publié ye tandis que Gloria abomi mwana na ye pona akenenzela ya poto lelo yo Gloria Olangi ba pesi biso information que azana azo kenenzela ya poto akena fali pupa mais tozana invité na biso boye bibinono so bolinga to sola na mingi donc tozana Vanessa Moussao donc yene mutazaka proche ya Gloria Olangi donc pona to mekano ko sola éclaircir biso makam o ezoleka. Bonjour Vanessa. Bonjour pena internet nyoso balinga biso kolanda biso de partout parce que biso tout à la wana pona bango et ça na bouté ça na moi on est là. Bonne Vanessa. Oui, qui te sentait bien ma casse d'angolo nzambe nzamba ça a plaisir toujours ba bien hernios de toza boza grâce à nzambe on a pissé nzambe merci vraiment. Oui donc chaque jour tu es marié donc beauté ba ça marque. Ah merci beaucoup merci beaucoup na sepeli na yo pour beau garçon. Merci. Donc le toza la sujet mo ça la base ma casse na internet histoire ya Gloria Olangi. Donc Gloria Olangi il paraît azaki na zemi abomi mwana na ye pona kenenzela ya poto bon soki botaki mwana zalaki donc anga kendenzela poto te pona za na concert a falite. Merci beaucoup lisolo ezopesa passe pona okiango mingi to moniongo na ba réseaux sociaux ba journaliste et belé Gloria Olangi comme le cas fali pour pas dé minito parce que batte belé bazangi mambo ça merci Gloria pour passer mon vraiment boulot passer mon travail ba ki koloba kombo na o par-ci par-là de moi je veux dire que ba lo ba ke Gloria Olangi azaki lokuta zaki na zemité buena de moi je suis avec Gloria Olangi c'est ma grande sœur batunde ba boya Vanessa Zaramuta Gloria c'est ma grande sœur ni quand ça na présentanga ke Gloria Olangi c'est ta grande sœur nde tozana tililo Gloria Olangi azaki bel et bien azemi
azaki na zemi na ye po soki alingaki zemi wana te bato akosaki zemi anga déjà longola ngo de depuis kala mais tango longola ngo te parce que ayebi ke zemi wana eza mwana ye kozwa zemi kovoma 9 mois ozoki longola zemi kola poto non gloire aza mbongo na ye gloire aza makambo na ye afutela ndako na ye akozwa mpe mbongo na ke mpe poto pourquoi kenda poto te parce que amonaki ezaki momo te ke poto omoni gloire jamais kobota amona nga azaki jour asuka nga azana gloire elangi ezaki na point de presse ya Eliane tozaki na ye na vie zoro mabiala tozaki na gloire olangi azokotambola te makolo ezaki mama ya ovimba siko mutango azo abombi eloko alokuta na libumu zemi alokuta mais makolo evimba ye na simbele saki abisinga ava na kotambola te na ko vraiment passe makolo osanga passe po jeudi nango zaka neti vendredi mais te oka jeudi prochain da eki kobota mwana kufi asinga no nazoka makolo passe na simbele saki o comprendre nazui saki na ya na simbi saki na simbi na loboko parce que parce que kezaki kwa étage to bandi o mata to matinga ye na vezo mabia to vandi na simbi kusaki kwa sapesanga mai na pisiami atakutu binwangu atakutu ango kongola za mutema mabe akelo azui mwana abomiye non yakoboma mwana so linga mwana était deux les balobi abomiye pona nzela poto non même pas bazemi so zemi zakata 3 mois 2 mois pour il sera fallu le 28 février na Paris eza ya leloti et lelota so zaki bongo linga poto kala ni fala lunga zemi na kala aboma mako boma mwana eta lui olanga leli mwana na ndenga solo alinga amone makasi alinga mwana poso alinga keta linga longola zemi yobi comme les zemi peut-être à longola to yebite mais pour antima garder mwana wana pour yebi ke omoni so linga mwana eta linga longola zemi na depuis ka a garder mwana pour alinga mwana on comprend a garder mwana parce que alinga mwana était que a garder mwana pour à sa plaisir na ba journaliste oh et vine carrière à vine à cause ça la te azoazim na bomba pour appeler bato ba sa ba analyse wana non à cause ça pour garder bangota quand nous konza lobi à l'acception photo o yazaki na zemi to place au libumu vimba ki ezomona ta zaki libumu plat azem mon platé azem na zemi elle était grosse azaki na zemi moi je le confirme je dis et je le confirme na confirmant ngo kazai na zemi nga vanisa na confirme muto ana siko contredire ngati po batu nyonso na basala na été bakuta na te bazala loin na ba musika mais moi je t'avais qu'elle était réellement enceinte elle était vraiment enceinte azai na zemi nga mona yebi yango mais batu bozo loba bébé ce n'est pas gentil pour pas ce gloire azana ngo ya bungisa mwana bino boye bien outi passe yango nde ya okenzela poto te akokende pe aboti lelo lobe sa ke poto akende te po mwana kufi mais fallait faire na souci avant akena ngo na kata motema na ye akena ngo na kata motema ne nzele mona ni fali po babi ameme akete poani akete po ba olobela komone pa ba babi fimba ngo pe beti kuna babi azobela makasi eza problème te abela bango baye ba ka vina mais ye bi vina bango ti akalkila même pas bon mais bango baye gloire mais gloire de atanga ni komona bango gloire ça rage fimo gentil à la méchante ye des fois gloire za soki olobi ne a répliquer ya linga ba loba na été mais en soi azaka lokwa batu nyonso bien que poto na nzela ba balinea kwa kina bambuka kuna eza problème te a risquer vie na ye pour atteindre but na ye pourquoi ça la prudente pour ba balinea so epanzani c'est grave kufi no océan eza problème te alors kufate elle a envie ezazobela ya mutaliboso te bakanga so na aéroport so kuna na Grèce bakanga ete amutaliboso te ebela bat bakanga bango na mutalibo mutukutu azakutu ni chroniqueuse ni musicien mais bakangi et bon yeso bakangi ça problème mokonza biya leka na nzela wana te yo leki na nzela wana po uzana niveau na été eza problème te ya niveau assez gloire andimi ane na niveau assez mais akekaka akeka pourquoi ba journaliste ba okolate to mona tozo kufaka to saka ba bêtise poani po toni ko se respecter te toni ko se respecter tout se respecter non tout non maturité to tchali boso to mo za ba vie na biso privé to misango na TV on vie no privé ko on go bimisa pour ka obanga ba ke bosela nga analyse ba nyonso ba sele gloire analyse afuti bangoni elote
yo mo vendre zo micro no che autant comme Glo Lang au pied gaz monter micro là moi succès pour ni ba au pied gaz on analyse Gloria non donc elle n'a pas ce temps là de calculer ndenge yé pas finga ka nde bango pe ba finga donc muto a parfait na batno so azate de Gloria finga de Karine Mokonzi pas finga balobi finga ngako na finga te nde bat ba jouer ça non yo po finga lobi déjà obi maga liboso nde ya ngwana ça problème te monga isko onga sko no tu na la émission onga na yo moko lobi ya to ça parfait te na ko finga na TVT na TVT fingaka na privé na ko m'appelle moi mabe eleki na lobby parce que naza mutu na boyeba ke Vanessa pe afingaka ça problème te mutu na mutu aza mutu na aza na ba défaut na moi si je me défaut mais j'aime surtout eleka na TVT tu vois TV ça sacré TV za ka pilote au mona mais vie na biso akati le quoi déjà comme bon ba vie na biso akati obimisa ngo na TV au mona ba vie na biso akati to biso na TV donc ce n'est pas bien, c'est pas du tout bien muta boti à perdre moi nae à perdre moi nae réellement à perdre moi ne de vrai bien avec sa photo et longuement nae solo pour alaxi wana za ya famille ona bata famille mususu alakisa alaxate azaka moi nae akufi c'est bon mais pour batbolo bakazaki bon plat avec imité mais moi je dis et je reconfirme je dis au nom du Seigneur Jésus que Gloria est réellement sainte azaki nazemi monaki na ni chroniqueuse mobu ya Angola donc yé pas à moi grave kuna na Angola sainte ya bofonge asalaki maman na analyse pour na zemi ya Gloria donc zemi salaki te mwana wana za mwana ya batu donc na ebite so monaki na monaki vidéo wana ma chérie na epé combonité mais je te dis que Gloria zé nazemi azaki vraiment nazemi azalaki nango Gloria bani internet les lota soit bani internet ponde na lo ba bato ba à côté la Gloria moi je na côté à Gloria te côté le pour sa grande sœur na yo ba vérité na côté le te na lo ba vérité à makamune ma mbweza Gloria zé na zemi elle était vraiment enceinte bon moi ba monu azaki na ba tik nyonso mo ça na zemi Gloria nga body Gloria nga basket nga kola mais adina ki on ola ta ba robe a se pose na zemi zalaki sonza ma desté autrement bluma comment ko quoi li chomo roboye ko cholaye ko sele be mission boye ba cholié te bazone nga balo ba la sa vérité yango biso to ko luka yo po au éclaircir et ça vérité te ça lokuta non je dis que c'est du mensonge de pire mensonge et ça lokuta bon ça banaliste tibo aussi sango elo e maté parce que azena c'est soki kasi asa ibnoche ani naze makina naze ne pas kibuta na poto. C'est pas un problème. Pourquoi on fait un problème? Pourquoi on a un problème et c'est un problème isati? Oui, qui sont que grande sœur na zobela. Ils ont un problème. On a eu ça que liboso. Soit zobela ou bikane kaka. Nous avons même te permettre aller kanabita pour akufeli mwana akikuna zobela. L'île ya océan de. Eko le kanango kaka. Okata na balinière. Ils ont un problème te. OK. Donc tout moni ya wa ndeko na biso pe minga défendant pe fali. Donc Ken Piana. Donc dans qui babi libabe zuye donc yé vraiment longa libabe akete. Ah OK nae. OK tout monde qui lobby avant de ça tout monde qui ba page de Suleiman a confirmé que Ken Piana OK. Cadeau à Suleiman. OK nae ça problème Suleiman a travaillé à Fali et pas Fali Poupa. Donc Azar mon ami proche va travailler à Fali Poupa. C'est lui qui fait peut-être ma caméra. So il y a lobby c'est que ça bongo. C'est que ça vraiment bon, il confirme vraiment que ah OK nae. Tout ça na Vanessa confirmé Gloria Olangi nzela ya poto Ken Piana bientôt là mais manike libabe donc il y a moi je ne maîtrise pas Babilo Kwana donc moi je pense que le quoi so ba analyser qui ba OK c'est que ba OK na ba kaka c'est que OK nae kaka y a pas de problème il lit pas maté ko fele quoi même pas OK ndé OK mtu sabia kenda OK moni biso ba oyo tokoti na musala oyo toninga ba bêtise te nga net na zabo so net en kepoto bon surtout ka lob na tour Eiffel
mba moko na boy kokate na sai na ba bengi mambo visa ne bimi mamno so normal ko publier ngo jamais nga non publier kasi ngone ba ko ta doute na mamwana ya Glo elangi ozaki na zemi ba biba ba sindi bozala ka moi ja moi ni faut kanga ma photo manini photo moi na nte yango ba ko ta doute non nga netinga pona garder personnalité nanga personnalité à vie nanga en tant que moi en tant qu'une grande dame jamais non publier pourquoi na publier vie nanga ça c'est ma vie privée. Donc vie nanga privée na kelongo na internet. Pour ba internet ba sa nanga ni. Baby ni bolinga ba snap statut à tout moment. Nga za bongo te. Ke restaurant lia bo pa boîte. Jamais. Nga ke na ba place musuna ko kanga pe bo dabi place na zana kanga photo na boaka na boaka te. So ko na ba compte nanga YouTube nanga omona ke na boaka ba buzo bat. Moi nga linga muto garder bande na, tu vois, muto garder bande na et tout et ça la paie moi bien. Donc ça que Glo Yolang Libabe balobaki en 2020 tous les chroniqueurs azokota na mwana donc yende Libabe zui yemonde mutaloba nanga lobaki chroniqueur na 2020 abota yemo Glo Yolang si yemo ka lobaki Libabe pesu ezui était ana Libabe indi yende azana Libabe te akobota liboso faut comprendre peut-être moi et l'homme salema ki ke sali que mona kufa azaki na bobangi azana bobangi c'est ça kobota liboso ya risque so bota toye ba passe na ngota net nga pe na bota te mona ba passe na ngota no ezala ka pe ko mwasi na nga pe za ko za boti pe funa ba passe na ngota douleur azemi oye bien ngota ba migraine ya katon mwasi za kana azemi po bota mwana to bombi ka ko ba migraine ko mo bima donc etika mke ba graine pe obima donc tout ça na sujet moko ba chroniqueurs ba journalistes qui mutema mabe jusque wapi donc tout monde ndeko na biso Kamolo pesa kufaki babwakela ke mbasu na yoki na ndenge kuna ya bakongo en fait donc est-ce que vraiment c'est solo oui quand de toyoka babwakeli Kamolo pesa mbasu que son âme repose en paix donc yende kozwa mibala batu Kamolo pesa donc yango mbasu wana eza di yango non, moi je suis pas sa copine, wana question il faut poser ba copine nae ba proche nae parce que so zo mbala bato atakuta zo mbala bato yo ke boki la muninga mbasu kuna ba biso na kina mo ngana sister na mariage ya camarade moko na ke mariage ya civil to sisi moi ka grand frère nae wana o abala ki wana a mo draguinga qui n'a la timos na alliance pour les meilleurs et tout attendez comment on a quitté quoi boina bunga yo poko vana no pe boye yo poko vanda boye ufano boye mobile na yo ba draguer pe o lekine pe o baki musai mutelo wote na sale mabe point pourquoi ça mutuma ça dépend bolingo sale mabe te po mobile ande konote mais ya kokina ete yango abia azwa pe pasole ngane na zabo non sale lo te po mobile azamde konote mobile ande konote so ngo ko ya ave sa vie zo mamba mobile la tongo na mutu moi je prie et puis je confie tout mon Dieu c'est tout parce que si je pense que mobile comment ba tumso akufa ka bo adusi azokonda ngana konda jamais pour na bolingo non faut to lingana oyo zimo expérience te espérance on a beti o trop yango ebeti ngate na tambola na principe. Parce que tout le monde a la réalité. Tu vois, quand on voit de réalité dans la vie, la nature, et enseignera biso. La nature est enseignera. Nathalie Kelo obo na bo et les cas qui boy. Il faut ce qu'on ait enseigné ngani. Mobali nga ko kufa pona mobali te. Mobali pe, au moins mobali ko amon ko moi ça kufi. Na matanga mwasi, aye na mwasi mususu pour a consoler. Mobali sala bon. Et puis, moi, il n'y a rien qui perd. Je ne perds rien parce que je ma copine, je vais avec une copine et tout. Je peux le quoi parité comment? Parité comment? Moi, si je à travailler, l'homme est le chef de la femme. Azapé chef à ménage, tu vois. Mais si quoi comment bon autant? Et comment la femme et l'homme sont participer à ménage. Mobali pezana si ça mobali pas koti kapé sans frontière. Nga ke musa ba futi nga na sombi pe provision na ndako na tché po biso nyoso to vivre na. Ça dépend mibali ça dépend mibali. To vivre en égalité. Ça dépend mibali. Mona kinawa ata mibali ba comment luka moi ça te et moi ça salaka nga pe na salaka. Donc tozo partager moi mais le pe na kutanga pe moi transport. Na bi bébé prend aussi paye les transports.
Moi yele wana. Yo pesi. Nga na opesa na mobali na nga ochenga na ndaku na ye. Eki ne kendele bo moto. Nga na opia. Ah nga na ndimite. Ondimite mais nga na opesa. Na opesa parce que a mobali na nga. Ah nga na ndimite. C'est comme ma bende za que mobali ozu obali mwasi yo mokobi premier bureau kuna deuxième bureau kuna. Moi nga na kokana ngate. Mobali nango kende soki 10 ans, sali une année 2 ans na mona mobali na ngata za pembe na ngate bona. Ngasko bongo esimba te. Moi j'aime protéger na biki mobali na ngata za na nga ala mo ba copine na ye. Na chong azana ngo. Moi ce qu'on a vu, so chong azana ngo azana ngo te. Tu vois? O chongo kana mutu o vivre longtemps. Moi c'est so bolingo te. Non nini. Na ngo linga vandi boya bike mobile ni muna za moi c'est biso yo pona yo supporter ba tusi ba kokate. Mobile mususu akoza aninga bala aso meblo alibala tali papa. Non bala yi. O comprendre. Azuye na valeur moko a honorer malgré sa agenda mais a honorer yo. Abike o la mère a parlé, a femme nanga, a moi si nanga a parlé. Tu vois, ata azui bagenda 40, a honora kinde yo yonde moi si na. Tu vois, et ça bon. Siko yo que ça mninga mabe pona mobali. Jamais nga ko selo ka bon. Kasi muninga na kokite ayo ki pasi wana. Abwa kelemba suna nene na ba Congo. Je ne pense pas. Yebe fala tika makambo wana. Donc EPT ya bandeko musu bazo kino linga mbala bato. Et ça problème te. Mobali musu pa bato musu babe la baba la pe ba 2 femmes, 3 femmes. Abali pe moi simba simi bale misata occupé bon on peut bien. Wana yebani mec. Et moni occupé bon on peut bien. Moi dans la vie moi, je veux dire que dans la vie, moi, je vois tout ce qui se passe dans la vie, c'est normal. C'est un normal. C'est un normal. Estomac, gastrite, je me suis estomac, bando liama. Chi, eliame, tina kena cercueil. Yo vraiment estomac libende hein. Babi va ko Vanessa qui est cercueil pour na mobile. Là, je fais pas. Là, vraiment, je dis, je ne fais pas. Vous comprenez, Vanessa, na linga mobile nanga, na lingi tolingani. Je fais tout ce qu'une femme peut faire. Non, papa yo ki en monté à sili le makati. Non, nga na kufa pour mobilité. Non, ozo bandela on sous papa ozo yoka. Pour na mobilité, mobile nanga ye bien ou bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement beaucoup, mais je peux pas mourir pour lui. Soit lingi moi aussi. Nga na lo batena nde na kufa na sasa soka lingi mbanda libanda. Yindi bosko bal mo yebo yo songo na o batela bomba. Bal yebo donc o sauter vendre tout monde na ba film. Pona batela mbali nanga na protéger makasi. Parce que omoni nde tozaba biso basi. Toi le quoi ba sécurité mon ba garde-fou. Ba garde mo bino mibele bozo kwa ba bébé. Et ce mobile azuma ndoza baika kando vana minito mtoma koti no to luka yo $10,000 yango yo zwa 10,000 yo moyo tongo zwa 10,000 tuna yeso calcul obeta so zwi 10,000 siko na ke zandu na pe ba basket mona kata 7 paires à basket no boule na keno cheche na keso ki ngwasuma na keso ki voilà ça dépend trop bar tu vois quand tu as l'argent. Non, maintenant, moi, voiture, tu penses penser maman na ba film maman. Mais quand tu es où tu es marié, on te donne $10,000, tu présentes ta femme. Maman, on m'a donné 10. Ah! Donc 10,000 na pesi moi si bon. Yo kat, maman t'a donné. Olinga na ndete. Maman, o kwa ko ka mi cité po ya za bongo. 10,000 yango yo. To ça ndeni te chérie na 10,000. Moi, au considère au salon. Je ne pense pas que au tika, au salon. Attention, ils ont 10,000 euros. Na la na présente na donne 2,000 na chamba. Mais majoritaire y a bon au l'accès parce que ça ni. Au l'accès 4,000. Pour na yo. Omoni aux yeux ko bino to sande te papa na mbongo za 10,000. Zwana no $500. Chana poche pour na yo nan. Simba nan. Oyo autant oyo. To chana compte. Autant auto fouté à bana minerval, autant auto tcha provision à 2 mois, auto tcha au ça bon, au calculer que j'ai une famille. Mais ce qui que, hein,
Mais ce qui que aux ans la idée moi likobe na dit petit tanga que l'accès 10 000 francs na l'accès 10 000 dollars pour à ça sonner ni jamais au moins que l'on a d'où toi ne cote point parce que moi c'est un comportement ma bé au comprend moi ça na linga cote au moins qui ma mais quand au lingo considère tu vas le faire attends un comportement malade au moins à 4 000 hein au moins ma 4 non au moins ma 4 000 dollars moi un JN Jonathan Ngaya donc au moment où tu comme main de guerre. Donc tout le monde ndeko biso Kamon Lopez a autour kufa ata journaliste mon côté ata caméraman mon côté il organise l'actualité mon côté c'est comme si il y avait l'épisode d'Adier Kundi yango donc na occupé ba programme qui est majorement quand le 28 na habité Jonathan a dit kambale malobi non le 28 comme le jour moko na Bercy Afali na je m'en Bercy Afali matin Kamon Lopez na dit kambala erreur wana nde na moniongo tokie wapi to bando kabola lelo tokie ya dadi lobi tokie ya Kamon parce que ya Kamon photo zala parce que aza comme concert na biso direct elle est de la presse donc photo zala wana tiko to yebate toko kende ya dadi na morgue Kamon Lopez sous na morgue est-ce que bokende ko luka famille bazo baza pona na bana bitsa matango wana boluka bango bono boso sana bango boluki bango te ba renezo salama ba renezo salima ke pourquoi pas bobulaki yango to bulaki yango te to bulaki yango na ntoye bandenge ni programme famille na famille tout aninde et coïncidence et salami Joe banga to azana Charlie Prince Gisèle Fouy batebele bazana baza toujours eza na sujet moko yo ko défendre ga mutanto to bona bomba kaka donc bomba sujet ni ko bomba ta sujet kasi te to mona ki avait dadit adae ba soso ki Kamon Lopez jusque là ata likolo yo et comité ils ont un projet ils ont un projet en cours ayo mona biso ke na Congo nyo c'est à parti pris ils ont problème té et ça dépend d'une personne ayi wana botikeli maman Denise qui ça charge donc ils ont bongo matin on ils ont bien organisé na biso tout ça là ka $10 ils ont raté $5 ils ont raté to kunda concert na biso na kimia nyonso malgré mambo komela qui wana ezalaki déjà passé mais j'espère que ça va aller donc on va voir comment on va faire ces jours-là comment ça on peut se partager au côté poto ça là que matangana eleka comment qui to makasi oleka la bien mais bato belé ba yebi ke bato belé ba yebi même pas place ba olela ndeko na biso Kamon Lopez ba éviter non to envisager qui ça la Chaumba on attend la suite ce qui est confirmé le coup est ma semaine prochaine ils allons communiquer ko banga noter oza communiquer nango quand même dit babi ba sengi ke Abedachou ba sengi boss Abedachou a loué salle pour la Kamon Lopez vraiment ba chroniqueur ba journaliste vraiment ils ont problème Abedachou dans un patron donc bino bokele la Abedachou bino mo bozana boko kate ba bozaba compétent non Abedachou toto boa kakae to yemba kae to biblia makambo Abedachou aza patron ako soit pesal et non problème te yo moko lobi ya maman livre muteme tout akaya ki no sala don mais ego simba ga yemo Abedachou soki muteme sepeli na sala ngata oui parce que bino mo tini na makasi bongo akabana soni te Abedachou ko kende te akende te poani ko pesa no mbongo wana te pesa nous sommes de journalistes toi ba journaliste donc te bi que les kabia pesa mo soki lelo yo pesa mbongo soki anga pesa ko pesa pete et lobite que so Abedachou apesi mbongo te Evelyn on vanda ka santa na mabele non avant na mabele te na morgue te arobima kaka ozopeka esika ba kunde so yo lelo pesi $20 nga pe na pesi $20 bandengo so pesi $20 donc Jonathan cameraman de guerre pesi $20 na ye cordon kuna pe $20 na ye monte ki bandengo so ba pesi to kunde à l'aise eza problème te to kunda ka ndeko na biso po une partie pe charge mso pe biso pe moment pe to zui yango et oleka nango vraiment bien. D'accord, tu comme une souka émission na biso donc Abedachou koké na oté donc toko be la pena ni maman la rose maman la biso la rose donc akoké ne mutaka ba koleka Jésus Christ akoké ne pas seulement quelque chose wana pignon c'est l'équipe comparer Jésus Christ na mutu mongani na lo baboy donc soka ka to katia donc yo moko mona maman OK donc topé si juste topé ça ba mbote na ba
Minayo, Bato Ebani, connaissance et tout. Avant de finir cette émission, j'aimerais bien réconforter ma sœur Glo Holangi, Bissi Kazali. Donc, sois forte, courage toujours, combat jusqu'à la mort. Donc, Zama Makasi, donc Zama Peso Makasi, Bambonge, Oya gauche, droite, Zala toujours Wana. Donc, parce que tu es ma sœur. Zalaka Bongo, loin des yeux, près du cœur. Donc merci Nabaïno Swazaki Kolandanga. Merci à Rokamis, le mignon garçon, un bon tonton de Milouza. Merci à toi. Merci à Judith Mamoulouba, ouais toi, biche Djibimpa. Merci à toi. Merci à Michel-Ange Lolouma. Merci à Baba Knusso Baningabiso Makas Nangabino Péatro. Merci à Papine Zolameso. Merci à Samine Dombele. Merci à Jires. Merci à toi. Merci Nabaïnion. Merci à Rose Motema. Merci Nabaya Nanganyo Salingabino. Mingi à trop. Je vous porte toujours ici dans mon cœur suggestion Nabino, remarque Nabino et ça la biso bientôt amélioré. Boulot et ça la bien. Babi Kande Zaka Sita Mamutuna. Donc mutunae ngaso na moni mabe mweza nonengana lobongo na ndenga ma ya bien pour esa la bien et les baninga msoute donc epesa moment makamsu ya mabete. Je vous porte dans mon cœur. Merci à toi Jonathan Image ainsi que Gola Mayala. Bisous, bye. D'accord, donc Tokomi Nasuka, donc merci à maman la biso Mamou la Rose donc pour le fonctionnement il y a CNL News donc Ezayo maman donc Mutakaba collègue Jésus-Christ. Merci na cordon na biso staff technique Golo Mayala donc merci na JN Jonathan Ngaya donc caméraman de guerre na esclave na bino Berry Bompomi donc général Secret donc na bino ba bozola na biso ba merci vraiment na bino pe bande ko na biso ya CNL News donc bo continuer à s'abonner, bo continuer à s'abonner, ba j'aime, ba commenter, na ko partager yango ko sala ke ba ndeko na bino o bazali boso ba fonctionner lisusu. Merci. Maya pamba oyo bate ya kaye uta kaye baya mokili salela tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unai betina tempelo tango ifweni ya salela tango salela tango beko salela tango salela tango fami amani mame amani tango salela tango beko salela tango salela tango fami amani mame amani Tivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo ngoya o mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuwe yo yandikele luzo